3 fois W Radio sans effet.com. Papa Lumumba, héros national. Atika biso, atenda. Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Laurent Désiré, Kabila, Oyayaka Nakanambe. Après moi, ça sera les déluges. Le parole de Maréchal Mobutu. Déluge yango yango. Aïe, passe Nambo. Écho de la RDC. Laurent Désiré Kabila, la guerre sera longue et populaire. Bitumbango yango. Otokomona na Kivu partout. Mobutu CCC, la guerre sera longue et populaire. Wana Mouze. Kanambe a lobby 5 chantiers. Papa et Etienne a lobby traîner vos en charge. 5 chantiers yango yango yokoboma. Masolo Yamboka n'est jamais trahi. Le Congo. Congolais, de l'autre côté, Masolo ya Ramazani Shadar, Yalobi Joseph Kabila est et restera président. Avec qui c'était à Kotika la Wan. Yalobi Joseph Kabila est et restera président. Ramazani Abeti c'était à Lobi Kanam ou beaucoup monde. Alobi Azali pe akotika mokonzi Namboko yanga la République démocratique du Congo. Nenge tolobi wana mbela ya yeme mwangaza mwa Congo mwasi ya liboso asala radio lalio bon maman soba ko balalio na alio nyoso kaka yo yebela engongolo pona kopanza sango ya mboka. Papa na kumbu ya Ramazani Shadari abeti sete alubi Hippolyte Kanambe azali mokonzi pe akotika la président ya RDC. Alobi bongo po nini o? Ezali masolo bana ya mboka bazolinga bayeba po au moment où bazo parler makambo ya élection ezala Ramazani ya beti sete alobi Kanambe azali pe akotika la ka président na RDC. Bino nyoso ete boyebi na malamu ete bolimbisi Hippolyte Kanambe manda ese sila kala ese sila penza na 2016 hein? Mais tena lelo azali manda esila oyo balobaka mandat second et dernier mandat constitutionnel pour na ba oyo bandima ilokula penza pe mwana mboka ese sila nango depuis décembre 2016 mais awa tozali na 2018 Kanambe azali na ikaka mais na ndenge ya bayi politique ndenge bakokende na balobi élection esengeli ezala na eza prévu na le 23 2018 bolimbisi penza mais boyebi ye Kanambe te na lelo bakopotana na seni na nanga na ba opposant ekei boye ezongi boye esali boye mais tango bakobongisa makambo ekozala prévu le 23 décembre na 2018 makambo na élection oyo ba opposant balobi akoki lisusu ko se représenter te parce que dernier mandat na ye second et dernier mandat na ye silaki déjà na décembre 2016 kasi Ramazani ya beti sete alobi Kanambe azali pe akotika la président bongo siko to pa bana mboka bako mituna élection ngo bako préparer ezali ndenge nini Ramazani alobi kaka makambo ya ye moko ye na motona ye amilobela na ye ndenge bato mosu bazala ka vanja alobi na ye makambo na ye moko oyo lo baba ndeko ya IDPS ça n'engage que lui pour la IDPS ezala kasomo soki moto alobi likambo moko boye ça n'engage que lui bon oyo pe Shadari alobi ça n'engage que lui ou bien engagé penza Hippolyte Kanambe moto amotindi to abeti déjà kati oyo ya bango ndenge bakoloba bopotana na bino na makambo ba fichier électoral bolinga na bino makambo ni koloba kuna bango bayebi ete Kanambe azali pe akotikalaka président ya RDC. Donc pour na boyika koloba CCC ko po déjà maréchal azaki CCC ko siko ya ye koloba kaka et restera. Donc Jésus-Christ ko azali pe akozalaka seko na seko matondo mingi ezali penza pasi mingi na bana ya mboka koyoka ete sete yo Ramazani Shadari ya beti esali bato mwa pasi balobi mwangaza sembola po awe zakalika mona ko sembola ye Ramazani Shadari azali nani azali penza secrétaire permanent ya PPRD oyo ye selon ya lobi a répondre kaka na bato yo bazali kokoma na Twitter ke Kanambe pona ye esili donc yango ya beti sete alobi te Kanambe pona ye esili te po Kanambe azali pe akotikalaka président ya RDC ezali penza pasi mingi na yebisi bino makambo
bolimbisi oyo elekaka na masolo ya mboko ya biso la République démocratique du Congo yoki deja ndenge bakoloba démocratique du Congo. Est-ce que mboka oyo ezali na démocratie bato penza ya mayele selon bango soki ba papa Ramazani Shadari bakoki penza koloba ete mokonzi oyo azali pe ya kotikala hein? Azali pe ya kotikala kaka président ya mboka bablobi pe kombo ya mboka na biso la République démocratique du Congo wapi démocratie na maloba ya bato oyo bamibengi pe bai politique. Soki ezali nango moto moko boye azali na ye ata na balabala moto moko kilasi ezali mwa pasi to lopoto ezali pasi lokola ngai boye moto akoki koloba na ye biloko ya ndenge wana me moto oyo akosembola lokola Ramazani akososolo démocratie elobi nini epuis mboka yango ya bango bavandi bakokamba balobi ete moto wana akotikala à la tête ya mboka balobi RDC mboka yango elakisi la République démocratique du Congo okomona ete epai mpenza mbutu ezalaka omoni ntango mosusu esengeli makambo oyo neti démocratie baloba yango na lingala balobi te République démocratique du Congo ntango mosusu bakosembola bongo na lingala na peuple congolais koyeba ete bato batambosaka biso na démocratie te bongo nani mboka bapesi yango kombo République démocratique du Congo mpo ata litanga ya démocratie ezali na yango te. Comment moto mandat ese la second et dernier mandat esila déjà na 2016 bazali wana bafandi kaka toyebi te soki na mopepe soki bafandeli nini me ye akobeta sete makambo ya akobeta sete makambo ya eloko oyo tobengi na nani bakobeta sete na makambo alobi ke Kanambe azali pe atikali pe akotikalaka libele na libela président ya RDC me bakokamba mboko oyo balobi ezali la République démocratique du Congo ezali mawa mingi ezali mawa penza makasi donc ye wana Ramazani pe akosala mosala na bango akendaki na mbandaka akei kosensibilize nini banani po basala nini kote tokoyeba te kote mosusu bango moko na kati na parti ya bango PPRD bakoloba te bakobongisa makambo po na maponami kote mosusu kaka bango moko cadre na kati Ramazani ye moko pe susu akoloba te Kanambe azali pe akotikalaka na ye président mais sikoyo bino moko bato moko bokoloba penza makambo nini ezali penza pasi mingi me okomona penza ke parti yango PPRD po ntango mosusu bato babakaka PPRD toyebaka pete PPRD elakisaka nini lokola ezaka makambo akosembola atika tosembola yango PPRD elakisi parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Bon bino bato bozalaka lopoto boyebaka kosembola yango bia bosembolela biso na Shadari bakokamba mboka oyo balobi la République démocratique du Congo mais ye alobi mokonzi wana Kanambe mandat esila depuis 2016 alobi eza pe second et dernier mandat alobi azali pe akotikalaka président. Bon parti oyo ya bango elakisi parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie parti ya peuple yango toyebi te peuple oyo nini bango bakokamba na nko oyo bango mo balobi démocratie pour la reconstruction nayebi te soki bareconstruire nini na kati na RDC po bango balobaki 5 chantier tina lelo tomoni maquette basali José Makila atelemi bakopresente maquette oyo bakosala nini aéroport ezali pa mawa mingi bamboka lokola Ethiopie okiti na aéroport ondimi ngambo kaka ya Congo Brazzaville epai na Papa Sassou okiti na aéroport ondimi na Congo moto soki akiti esengeli akanga zolo eloko ya liboso mpona nini bafulu etondi mokili mobimba tarmac penza c'est-à-dire eza na mabulu mbula soki ebeti donc na baavion ekoma penza omoni edevie ebeti sisi ndenge bato basalaka yango na kati na banzela soki okotambola na Kinshasa ezali parti mingi parti oyo babengi yango ekomona parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie ntango mosusu lokola toabrejaka biloko yango en sigle PPRD bato bayebaka te lelo yeba parti oyo ya bango nano ezali lokola bango moko bafingaka yango po balobi eza parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie peuple nini oyo bokoboma oyo bokokanga bibembe oyo bokonyokola oyo bokomonisa pasi ezali mawa mingi bapapa na biso bashabari mais tika toloba lokola peuple asengaki tosembola bango balobi azali pe akotika. Bon kote mosusu oyo baélection esengeli ezala le 23 na 2018 opposant na bango moko susu bato ba PPRD na ba communauté internationale bakopotana mpona kobongisa baélection yango makambo oyo kasi ezali ndenge nini balingi élection balingi te bongo papa na biso Ramazani na niveau aye ntango akosembola biloko oyo akoloba yango kaka pamba alobi te ye arépondre mpenza na bato bakolobaki Kanambe esili mais Kanambe ese esila depuis 2016 ese esila président esila me ye aboyi alobi azali pe akozala
est ce que ezalaki réponse ya malamu ya répondre bandeko bakomaki makambo na Twitter oyo bazalaki koloba ete mpona kanambe esili ekode la RDC molai ya émission ndenge tolobaka mwangaza ya kosembela yango na radio. Soyez bénis et restez connectés. Big love pour vous. Tolingi pe RDC. Benga Kabiso pour participer en direct. Toute arme forgera contre nous sera nul et sans effet. Nzambe mokonzi mobateli moyenge benenalola akoba na kobatela. RSE radio sans effet. Ezali wana pona bino. Merci tolingi bino mingi akopesa biso attention. Commentez, s'abonner, tia ba commentaire. Merci à la prochaine. Merci.